na mokili la famille omona makambo. Makambo ya kokamwa, makambo ya munene, makambo ya somo. Kandenge balobaka soki eza ya koinda eza ya koinda, la famille soki eza ya kobeba eza ya kobeba, soki makambo eke mabe eke penza mabe moyen to changer yango eza te pe ekozala te. Ebele ya batu toyebi ke mwasi ya papa na biso Serge na biso papa Serge Mwembo, mwasi na ye akufi, mwasi na ye aza lisusu te, mwasi na ye atika na ye biso. Bandeko na ngai, makambo kokamwa sikoyo kanenge ezalaka mutu nyonso ayebi ke tango mobali akokufela mwasi, tango mwasi akufi, tango mobali akufi le penza mwasi, bandeko na nga mobali nyonso azalaka toujours na posa abala. Eza na mibali mosusu omona nazala nga na bana na ngai na boyi na nga bambouteillage, na boyi na nga tekeno lelo ezala matakita, lelo ezala tekeno ekindaki ezongaki emataki ekitaki. Je m'excuse, yango tomona ka mibali mosusu ako préféré na ye abala te. Avanda na ye, soki aza musala nzambe a continuer na ye ko servir nzambe. Soki pe aza musala nzambe te, omona batu mosusu nakolisa nangaka bana nanga bazalaka bisika moko, bazalaka na éducation ya bien, bazalaka na éducation ya malonga, ezalaka bongo, donc et dépendraka na mubali. Na côté ya papa Serge na biso, après kokufela mwasi na ye, en tout cas amipesa ki discipline ya makasi. Aboya ki na ye yenga, aboya ki na ye tambola, aboya ki penza ba makambo okeno, mwasi emataki, mwasi ekitaki ba makambo wana nyonso papa Serge aboya ki na ye. Siko eko sala ka ndenge ezalaka bandeko na ngai, eza na basi mosusu, donc azo kanela kayo depuis kala. Soki otala kayo na mosika okanela yo lobi mobali wana to mwasi wana azalaka kitoko. Siko batu mosusu bazela kaka soki bayoki mobali ya mwasi wana akufi, mwasi ya mobali wana akufi, wana sikoyo ye moko akomi komipesa ba avance. Oyo yo moko kutu na makanisi na yo to na mutu na yo ozopesa ye ba avance te, mais ye moko akomi na ye komipesa ba avance. Ye moko penza akomi komitia na mutu ke non tala mobali yeyo tala kutu kalate na okota na nga libala, tala mwasi yeyo nga kutu kalate wana na obala mwasi wana. Et pourtant mutu mosusu na makanisi na ye to na mutu na ye penza azate ke non il faut na bala, il faut babala nga, il faut emata ekita. Mutu mosusu peut-être azananu na pota ya kati, azolela kaka na kati na ye. Congolais partout oyo zali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko bien, na système moko kitoko, na système moko tokos. Bandeko nanga ba mapango a koteka yango yo. Kandenge tolobaka ba mapango ye nango na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango. Esalaka mwa pasi kande tobeta masolo awa ya mwasi ya papa na biso Serge Mwembo azali susu te. Bandeko nanga ezalaka pasi pe mawa liwatango eyaka elakaka mutu te, yebisaka mutu te keno ndenge za boye lelo na koyepa na bino, ndenge za boye kuna lobi na okende kuna ezalaka nango bongo te. Liwa eyaka na ndenge na yingo, eyaka na ndenge elingaka. Yango ezalaka toujours ya mutu ya soki nzambe aosala yo grâce, apesi yo pema,
yo pe de ton côté kanisela pe futur ya bana na yo parce que lelo to lobi okoti kozala te soki oza te l'essentiel oyebi ke ndenge eza boye bana nanga bakotula te to bakotelengana te bakozala na mwa bisika na bango ya kovanda ekozala penza malamu mingi. $750 ya pamba oza na mwa lupango. Salut, salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo penza na ye na makambo moko ya pasi na ye na makambo moko mosusu na yebi na luba e osala pasi e osekisa to e osala soni mais quand ndenge na lobaka de moto osala ba émission bino moko boko comprendre histoire ango soki e osala pasi soki e osala soni soki pe eza ya kosekisa. Avant na kota la mwa mozindo ya makambo na biso ekozala mwa bien na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato ya sika pe bakotaka yango na kosensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi bambote nanga kandenge zalaka na yemoko mama lisi mpitu ya balisi bambote nanga na mama Eugénie Ezemanga na pesi bambote na madame Madrine Mafuta bambote nanga kandenge zalaka na système moko bien na yemoko madame Judith Diampovisa et sans oublier madame Basila Oyo de partout Oyo alandaka Étoiline Inès TV. Voilà la famille kande na obeta masolo ya papa na biso Serge Mwembo Oyo mwasi na ya kufi chiko papa Serge na biso ami kabi penza na makambo nzambe ya alobi que non na continuer toujours ko servir nanga nzambe. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.
sensibilisation quand ndenge ezalaka la famille gave cœur toyeli bino ba solution moko bien gave cœur toyeli bino ba makambo moko kitoko gave cœur la famille eye pona lobiko na bino ezana batu mosusu omona mutu mosusu neti mbasi toloba nanu basi omona azana na zemite me aoyoka na libumu na ye koningana mwa makelele moko boye neti mwasi moko azana zemi ezana batu mosusu bandeko nanga baliaka malonga te balalaka na bango pamba te me omona kake no munene ezo ya yo munene ezo kotela yo sali ba exercice oke na ba salle de sport wana nyonso ezo simba te benga gave cœur pona bandeko mosusu bandeko nanga kande na lobaka omeki mabota me omona kake no ti mabota yo simba te age komi kokende la famille la santé n'a pas de prix benga gave cœur pona bandeko mosusu poso esi ebeba na ebite poso na yo beba ndenge nini ezana batu mosusu poso ebeba na mafuta ezana batu mosusu pe alali ala muki kabo e poso nyonso esi ebeba benga gave cœur asunga yo na ndenge moko ya bien gave cœur asungaka pe bapapa oyo baoyokaka mukongo pasi hémorroïde ezotungisaka bango tension mataki taka ndenge ezalaka sucre kutu koloba te en tout cas babiloko wana nyonso gave cœur asungaka na système moko ya kitoko voilà tozonga na makambo na biso kande na oloba makambo ya papa na biso Serge Mwembo la famille papa Serge Mwembo mwasi na ye akufaki tango mwasi na ye kokufa ye moko amipesaki alobi nga penza na makambo ya nzambe na kokontinue toujours kosambelaka na kokontinue toujours koservir nzambe kaka ndenge na bandaki koservir nzambe alors na église ka ndenge ezalaka na bamama mosusu omona ye peut-être tina ndenge akola abala te atikala kokota na ndako alibala te sikoyo ekomona keno papa Serge aza mutu mwasi na ya kufi aza pe mutu wa mbongo sikoyo eza na bamama mosusu motema na ye komika kobeta mama wana azolinga lisusu papa Serge asololaka na basi mosusu te mama wana akomi kolinga te keno papa Serge emata ekita te ye po na ye na makanisi na ye ekomi ke comme mwasi ya papa na biso Serge akufi sikoyo mutu akoremplace mwasi na ye ezangai yango bandeko nanga makambo mama na biso Marie-Hélène akomi kosala na église bandeko nanga eosalaka pasi pe mawa toloba kaka eosalaka pasi pe mawa la famille côté oyo mama na biso Marie-Hélène papa na biso JR azaki na posa aya kobala ye me kandenge boyebi bandeko nanga mama Marie-Hélène ye motema na ye bando tuta ye kaka ipa ya papa Serge côté mosusu papa Serge azata kuna te ya lingi na ye mama Marie-Hélène te ye na makanisi na ye aotalelaka mwasi mosusu aomonaka na ye mwasi mosusu jusqu'à ce que papa na biso Serge aye kokutana na ye moko Bellevue Kandila patrona tango baye kokutana balingani tango baye kolingana wana bolingo pe esali nini ebandi mama Marie-Hélène siko na kote na ye motema neti akufa motema pasi motema bandeko nanga aokoka na ye kosupporte te bandeko nanga lisolo o na obetela bino eza lisolo eza makambo moko esalemi na filme na biso ya sika filme o to Holanda epai ya Poutine de l'écriture Bellevue Kandila patrona filme na biso ya sika na titre ya Sœur Marie-Hélène bandeko nanga filme o eza kitoko tango na lobaka bongo to tango na yaka kosala ba analyse ya ba filme parce que ezana ba ndeko ebele o basepilaka na ba analyse wana ezana batu mosusu bazalaka na temps kolandaka ba film te peut-être aza occupé par le boulot peut-être mutu mosusu azana temps te siko tongo toyaka osala ba analyse bongo ne omona mutu mosusu akepe kolandango mosusu peut-être mutu pe azaka na temps te tango koyoka ka histoire ko esali ye bien échanger moi vie na ye na ndenge moko ya bien na yebi keza na batu mosusu bayaka kotuna awa donc je m'excuse ba o nyonso to ba minute o nyonso lekisi biso ezaka pona filme soki omona kango na importance te eza na batu mosusu ba mona kango na importance bandeko nanga yango bomona kana zwaka toujours makasi ya kotalaka ngape na ye kosala analyse makambo tokomi komona na filme o na biso ya sika o to tala epa ya Bellevue Kandi la famille eza ba makambo o esalemaka est-ce que boyebi ke eza na ba yaya eza na ba mama ebele ba tula na ba quartier
Pourquoi? Parce que ye na makanisi na ye abando rêve mobali moko boye. Ye penza bando lobakaka nga mobali wana nde akobalaka nga. Peut-être mobali wana na mutu na ye na makanisi na ye atielaka yo ata kutuka te. Kutu akaniselaka ta yo kutu te. O nyonso osalaka ba fier mata kiti kolata o lataka ye kutu na mutu na ye zero. Yango bomona kata basi mosusu omona azui mobali moko alingi abala ye azoyebisa mobali eske na elongi na nga bakomiki nazoluka mobali. Tu n'es pas d'ailleurs de mon niveau. Niveau nini oza nango la famille. Niveau nini oza nango yango tokomi komona bayaya ebele batula. Kitoko nyonso etula. Bomoni mwasi bandeko nanga bilo mosusu fona lobaka. Mwasi azalaka neti fleur. Bomoni na tango tolamukaka. Fleur wana ebandaka mwa malembe. Ti ndenge tokendaka na journée. Tokoma ba 12 heures omona fleur wana efongwami. Mutu nyonso zalaka toujours na posa asimba fleur wana. Mutu nyonso miso na ye zalaka na fleur wana. Mutu nyonso lobaka kaka tala fleur wana kitoko wapi. Mais tango tokokoma pokwa fleur wana ekweyaka. Fleur wana elembaka avant ekwe elembaka nanu après kolemba sali nini ekweyi. Yango vipe ya basi ezalaka bongo. Tango okola ezana ba age moko boye bandeko nanga beauté ebimaka nde beauté. Sikona batan wana nde ezalaka batan ya kozwaka opportunité ya kobala. Batu mosusu bazwa chance wana na age ka ya fleur wana ya midi wana omoni pe mutu mosusu ka na age wana abali avant dine na ndako libala. Mais batu mosusu na ba age wana nde ezalaka batu mosusu age moko ya distraction. Olie abala ye siko ya komi kotia kindumba liboso. Akomi komi mona yende la reine, yende mwasi kitoko, yende. Yango bomona kabatu mosusu omona tambola lelo ezana mobali boye, lobi kuna mobali boye siko ao yeba te. Nzoka ezana ba mibali mosusu ba okota na vi na yo, bazo zwaka ba étoile na yo sante yo moko oyeba. Okoya ko découvrir ango après tango ozala déjà dans les quarantaines. Dans les quarantaines wana des places au tolobaka déjà fleur tokomi na pokwa. Fleur elembi na yo siko ezozela kaka muke ekweya nango ezalaka bongo. Yango bandeko nanga soki nzamba pesi yo opportunité wana soki opportunité ezoya na vie na yo. Omoni déjà que naza na 20 ans mibali bazolandanga sambela yebisa nzambe pesanga sikoyo mobali ya vinanga. Libale bongaka o baloza mwana muke. Tango zo baloza mwana muke bozana tayo na mobali na yo ya ko planifier futur na bino. Tango bo bala na boza ya kokola bandeko nanga ezalaka libala moko ya mbangu. Bokozala na tante bo planifier penza futur na bino bien. Wana makanisi na bino nyonso kozala kaka tobota siko tango bokomi kobota pe makanisi ata iteki ya koloba keno ndenge za boye to somba tandako pona bana na biso ekozala te kote mosusu bolingi pe vi ya matala na batu pe bamona ke bobimaka boliaka bosalaka boye yango bomonaka ba age wana ezalaka mwa pasi pe mawa parce que moyo mwasi obala 40 ans mobala obala yo 50 ans. Eza peut-être mbali mosusu ya zo kufa na 60 ans. Siko oko sepela penza na libala na yote. Ba age mosusu eza ba age o bazwaka na mi maboko penza mibale la famille. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20
ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Voilà la famille, quand ndenge tobeta masolo tokomi na biso na mwa suka partage na biso suka na biso penza yangoyo bobo sana pete ko salela biso ba partage bobo sana te ko kende surtout ko tala film na biso ya sika sœur Marie-Hélène na chaîne na biso ya Belle-Vie Kandila patron na mama si alambi soki mama lambi ezalaka toujours malamu tolie tango tolia wana topesa ye lisusu courage ya okende pe kokoma film mosusu bandeko nanga na système moko ya bien courage na ye moko poutine de l'écriture Belle-Vie Kandila patron na toyebike mafinga na ba réseaux sociaux eza nango mwa kilikili na kombo Belle-Vie kanenge na lobaka toujours et encore kolanda internet te kolanda biyoka yoka te biloba loba te Nzambe alola a continuer toujours kopesa kayo makasi bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso. Bye bye et à la prochaine.